Capage TV. Capage TV. Batebele pe basana bana msuso bazali ba anémique batusu ba hao mwana SS abi karaté miku ezonga raté pasteur okolo bani. Mariage, il y a plusieurs sortes de mariages. Et cause de la mariage par intérêt, mariage blanc, to bengi ta msusu muto topé au bondimbo ça le mariage par défaut. C'est-à-dire bozana bino voici la modalité. Voilà, voilà. Topé, mutabeti deve loterie a gagné. Yo beto zuité, mais yo zanambongo. Alors, oye, bosangani na moto yo, bosali tina civil. Vraiment. Bozui mikanda, mais zoka libala ezate, ezaka bosali ka pona bozo mikanda, afin que oyo a financé bo voyager. Wana mariage blanc. Alors, yango pe zape alliance déjà. Yoka, place on a insisté ah. Que yo ata oza mwasi mais ozui mobali andumba pas mbala andumba bazali ebele boko muto moko déjà yo pe papa to frère ozui sœur ya ndumba bo mika mbala moko esilo tiki déjà boko muto moko OK bisiko soki ozui déjà 3 4 5 yo muto mobulu obimi déjà na basi 10 20 30 40 combien d'alliances yo sali parce que kota là c'est akoma kana tinel omoni ke ba tinel oui na soir na ba 16h garçon moka ba lox atika ba lox na localité à Tobola akangi ser na tinel ko siko contrepe ya pasteur po yo kote pa na ba maman bukilo kaka na tinel na salon pasteur atindi sujet nga kangi miso na mona makamoko oh nzambo ngo yebisa pasteur atuna mwasi na ye makambo ya sali soki te na frapper tant pasteur akati sujet nga le papa nzambo talisanga makambo ayoli kamunini ma pasteur aloba mais nzamba bis mama loba soki te frappé po ezama kamba sali ya mabe ah pasteur bon mama makamuni osali po soki te nzamba frappé oh olimbisanga ah oui oui na olimbisa oh nazana zemi ah oui ozana zemi ya na zemi mais ça problème te o te za yote ah oui kaka yanga te oh yana Ote ya joué Rimana. J'ai beaucoup à dire na makambo yo mais du moins et là qu'on a zo senga na bino ezali consulter Dieu et pas na moto yo nzamba zolobele a tia sentimenté. Ndé okozala erré parce que ou erré ou erré. Ce qui te na zo répéter papa ou comme philosophe. Vraiment. Au belle attention au belle AVC. Au belle motema. Ce qui te maman ou comme perroquet parce que ba si au baza divorcé. Ba loba Voici la modernité à Kinshasa. Immeuble Exodus au numéro 10 de l'avenue Ikelemba, quartier Matongé, dans la commune de Kalamou. Référence rond-point Victoire. Exodus vous offre un beau cadre composé de 2 grandes salles polyvalentes de 300 places. Pour toutes vos activités, fêtes, réunions, concerts, etc. Exodus met à votre disposition de bureaux à louer, un parking interne bien sécurisé, un groupe électrogène de la dernière génération, et un personnel très expérimenté. Vous qui aimez la différence, propreté et la qualité, venez visiter l'immeuble Exodus. Contactez-nous par téléphone au numéro plus 243 81 45 63 951 90 30 48 790. Capage Télévision, merci et bienvenue na bao nyonso wa Rolanda Biso. Nyonso wa Rolanda Biso, nzamba pambola bino, nzamba pambola mabota nyonso. Place nyonso wa Rolanda Biso, merci na bao nyonso bazali kobenga, tozomona moto na nzambe Josué Lokamba évangéliste a monanité mikolo papa azana ba retraite, ba conférence, ba séminaire, ba culte, ba rambo belé. Ce qui disponibilité monani ne ayaka na Capage Télévision parce que to bandipe to utina mosai na nzambe musika. Bienvenue moto na nzambe kala. Merci. Santé madame. Santé bien. Kandengo lobby mazala qui vraiment na ba séminaire et tout surtout et pas na colonel Mukinzi Rajal pe lokola papa. Il y a zalé na voyage bon sikoyo église na simesala mo abesi. Alors tout ce temps na zalé kuna séminaire et tout na sisaka dimanche. OK. Sikoyo na moni et remonter tout ça va kuna ndesiko na yeko zonga de na bandi. Je pense
vi message nzamba pesi est très profond nako passer régulièrement attends une fois par semaine ou deux fois cette fois-ci message est très important donc tout le monde en a mis. OK boni diaspora pe batonyo so benga na ba Lumbashi partout est-ce que Maté a vraiment ezo salam ça na ba témoignage wow et là qu'on a kolobezali ke nzamba pambola Kapach TV amen apambola peyo bon otie écran oyo bato bazoko zalobiko amen ba cancer limwe ba diabète ba tension et mususu ba kufi dans le sens que Dieu a vengé ses enfants. Donc, bazali malade, na famille bazo kufa. Dès que tu vois que na famille kota bazo kufa, ba malade kili. Il y a quelque chose alliance et salama. Et tant que bondeli retour et salama ba mususu. Kufi yabiki. Vraiment. Tatani ya kufi yabiki, moto azana base kufi yabiki. Moto mususu za sikoyo. Malade longo sikoyo zongeli moko a confesser voilà. Et là qu'on a kolobake et zangate ils allaient nzambe mutazo sala et voilà en plus bana peut te consacrer qui ba monsieur ba fongo l'église na matete OK ba monsieur ba fongo na mitendi ba monsieur o ya cité mabuto déjà zalaki moi avant ba monsieur pe bazana mais cette fois-ci na moni que moto ngo ezopela kaka OK ba te belé pe bazana bana monsieur bazali ba anémique ba te so ba hao mona SS abi karaté miku ezonga raté pasteur okolobani parce que bana belé ba souffrir penza na yambi ba te belé ba souffrir na yambi ba na mingi entre autres webi papa sans souci na météo parce que moi nan kasi na bango OK comme de Naomi na bi ke kapona otuni image yango ekoya même prochainement beaucoup mona plusieurs autres azalaki anémique hein jeune fille azalaki anémique toujours mikuwa et ainsi de suite donc ça ne va pas mais maman naye ayaki naye to bondeli nzambe alobi lelo to bondeli lobo ke ça la test ba ke ko ça la test et loko izata komi groupe O mutazalaki anémique ma comme groupe échanger ba miku wa passe va ni tout rien nandenga zala muke rien lelo so moni okamwa aya munene neti yo donc voilà pour dire que to yambi bakana ebele nzambe abikisi bango oh nakoloba yango yana soki okuta na kawana toko prier et Dieu peut faire quelque chose papa lobiko ya mutu et dépendra na kondima ya mutu to et dépendra pe na mutu azobikisa mutu OK ils vont dépendre na des choses premièrement kondima ya mutu nzamba ko bikisa mususu pe ezo dépendre pe na kondima ya mosala nzambe OK mususu pe ezo dépendre ni na kondima mutu ni ya mosala nzambe parce que ngamoko naza nakutana makambo wana ke ka neti babenga ki ngai chauffeur ya monseigneur Mosengo mwana naye akufaki atuti libakupu auti église atuti libaku ya kufi ba tali tout ba militaire moi assez qui déjà kufi boke na ona morgue on comprend ici donc na ba parents naye bazalaki déjà kolela nani tout ba yena ba bengi papa na azali na musala ba tindi voiture et que ba mati mais siko ba bengi ba frère moko bazana ba sambeli ti rien bon nzambe kaka muta pesi nzamba ji boke kana morgue nde ba yobe ngana bi boke te bozela ngana est-ce que ba muso ba bokende ba rentrer ba sambeli tout mais ngape siko juste quand tant bazo démarrer voiture ngape nazo koma OK aye ngape ba telemi na donc ngamoko pe na ibaki peteke parce qu'on m'a appelé ngala bozela on soit na ibaki peteke akubika na bite so comprendre bon et bien est-ce que ça na kondima il s'est couché c'est ça na kondima jamais ba parents na bazali déjà désespérés oui que non ba ke na morgue mon akufi mais na bondeli azongi na bomo to bimi to zongi ti na église lelo to bondela azu bateme tout abala kutu azashin bana mbalumisa ta abala OK voilà siko to lobani pour dire que miracle peut saluer la moto et ça dépend d'abord na yo moko mutu mususu pe to kutana ki azane na kondimate hein est-ce que maman ozondima ko bika bi papa ngabo siko bobingelenga nini pour nini atangelinga ba grand prophète ba grand pasteur a dépenser ba nini tout ngalo bibo ndenge sana nzamba zoloba yo obiki zonga akanisaki na kotie maboko toni tout mais et l'autre côté kaka ndenge to sori bongo esili azonga boy abiki bandi comme sous bota Australie ba ye ba tokezo bon aéroport ba 1h du matin
tokomi bazali na malade et tout consort bafandi epa na nga na ndako na loger bango epa na ngai napesi bango chambre balali na tongo etana babiki. OK. Maman moko aza mwasi ya professeur, hein? Professeur munene aza na nini Portugal, Brésil et tout Angola. Voilà, professeur ya munene. Mais mwasi na ye toujours maladive. Abenganga aza na ndekoti. Mais tanga ye tokyo jeune aéroport afande pa na ngai. Tokome presque 0 heure. Poto longo aéroport tokome presque 0 heure. Bon, to servir chambre. To sambelité pona kane ya malade azali nango. Alali donc na buta zolo take bazo soigner papa la muka bendoto guéri mbala moko. OK. Donc tango la muka na tongo donc na témoignage papa ndenge ni ndako no na lali mais na biki hein mais pona ko lakisa ke mutu mususu nzamba sana ndenge naye aketi na clinique ngaliema pour que ko sala examen général basali diabète ezate cholestérol ezate na malade azala ki na ngona libumu elimwe elokote. Ndia ye nobi mama lia nyonso ba régime ba persona ezate ya bandi pe ko lia nyonso tout ti esili apesinga pour fande na ye esili a jo avion azungi na ye pona ko lobake ba miracle les autres dépendre na Nzambe. OK. Na moto yo azana kondima pe muso zape na kondima te mais Nzamba sali na ye. OK. Amen. Évangéliste Josué Lokamba moto na Nzambe ba o nyonso bazolanda biso papa église eza wapi? Église ezali na Yolo, Yolo Kapela. Il y a hôpital Mabanga. Hôpital Mabanga, tous ça voisin hôpital Mabanga. On face na la police à Mabanga. Donc ce qu'on na commune à Kalamu, OK, Yolo Nord, Otiki Yolo Nord, Oleki Kauka, Yolo Nord, Yolo Sud. Oui, Kaboli Yolo Nord, Yolo Sud des Kapela. OK. So comme kana Kapela, wana avenue Kapela, otuni la police à Mabanga. OK. Bakola kiso, tous ça on face na la police à Mabanga na ko étage. Okay. Des places tous allés. Vraiment. Nzamba zo sala ebele o zo landa biso numéro ya moto na Nzambe za affiché wana. Merci na ba onyo so bazo landa biso partout bozo apprécier ba émission. Mosali na Nzamba za wana bozo la ka teka ya liwa mutakufa e ba makambo ebele ba maladi ezali ba maladi vraiment ezali o ba cancer et comme eleki na corona. Cancer mikolo, eleki cancer de sein, l'utérus, cancer de nini boye, et cirrhose de foie et baba crise cardiaque biloko wana nyonso ekomi ebele papa tozoye ba soute na kin lokola mokonzi mboka lobaki ba memara moko bibembe kokunda tozoye ba sou taux ya mortalité te na Kinshasa esprit de mort PR mort etambola na komona ba fota bibembe na ba cercueil to ndenge pour dire tozoye mona tozoye ba teke batu penza ba okende oui batu bazokufa nous sommes au temps de la fin vraiment diable a télémina ba démon et puis na bato to bengi bato baza ba satanique oyo ke mutu satana ouais mundele to mwindo baza ebele o ke bazana ba préparer kaka ndenge ba boma bato ndenge ba sala mabe ndenge ba bebisa tout donc ndenge moko pe biso basala Nzambe oyo ke tozali pe ko moko ofandi ozo ka mutu akobika ndenge nini na ko sambela ndenge nini moto solutionner za ndenge nini donc oyo raisonner makamba bien pona bato ndenge pe ba serviteur à satana bazali ba raisonner mabe bazana ba gouvernement bazana ba armée bazana ba business bazana partout ba continue même dans l'évangile vraiment tout l'évangile ba tondi belé vraiment. Voilà, un pasteur qui sacrifie les fidèles, il a donc a occupé les terres, donc a osala kamabe. Mais na kombo na Yesu. Alors eloko na koloba Isaac liwa oui liwa c'est pour tout le monde mais ezalande ya Nzambe yango na ndenge na yawa ezali ke okokufa te esengeli o vivre grâce ya Nzambe. Amen. Liwa so kufi c'est ya Nzambe. Amen. À moins que moko négliger. Et ce qu'on néglige tu verras. Vraiment. En tout cas, to continue Lelo eloko tokolobela alliance dans les mariages, l'alliance dans les familles, tolobela kiango mbala eleki lelo tokolobela l'alliance dans les mariages. Et pourquoi alliance dans les mariages? Papa ba mariage est téléméli séparation et téléméli ko bebisa. Donc so ba zubino na libala te balandi bana baza détruit ya kosakana te na ba couple ya kosakana te banditisme koti surtout na bana biso bazali libanda.
Cash vous oriente sur Adona Musique officielle. Abonnez-vous massivement pour suivre le clip Souverain. Tu es souverain, je l'atteste par ce chant. Yahweh, tu es souverain. Déjà mis sur le marché, que l'Éternel vous bénisse. Abonnez-vous massivement. Que le nom de l'Éternel soit loué. Alléluia. Voilà. Mon Jésus, réunis en ce lieu pour élever un seul nom. Désagrément, la SNEL, Azala Mamounaye, Dengue Zaraka, Dengue Kin, Tozaki Narati Plateau, Bomoni to dédoubler plateau na biso to mili banda compte tenu à Mbilinga, Baléa du direct. Neto Bengarango. Merci na bao nyonso pe batia biso maboko ba Régis Banza ba Tebele ba José Moulumba ba Tebele belé ba groupe ezara pembeni awa mais il faut mambo belé pour structure vraiment ya capage télévision et fanda et merci na moto na Nzambe oyo azana biso tozo continuer les alliances dans les mariages ne toloba ki ba mariage et belé mabota et belé et koti ba désordre papa et tolobela nanu yango tokozonga nanu sima na alliance dans des alliances dans des familles avant kota dans le mariage parce que to clôturer na des témoignages na biso oyo ezali na mukolo lelo alliance na famille tozomona que famille ezali cellule de base ya mutu nyonso origine ya mutu place oyo ya uti alors ba alliance esalama na ba famille. Ok, papa, à ça l'alliance, ton maman, ton coco, ton tout, mais bozo sibir yango. Ou échapper dans côté parce que tu portes le sang de ta famille. Même le nom aussi. Parce que ils ont appelé une alliance, il y a combo. Voilà. Yango, tu as l'alliance à combo, mon colomsus. On a que boté yendoi. Mais ma kamba sala, kaka ndoi na yana. Ndenga zala kata, kufata za vivant. Motazala qui n'est bien. Mais, à l'andikaka, ma kambo yana yanini ya. Ya combo. Et landaka. Parce que l'alliance est très capitale, à ne pas négliger. To sambela ki pona yango, to sali service. Je pense que beaucoup l'anda pe yango na émission ekoya. Déjà, il a des témoignages. En plus, à Wande to côté alliance à mariage, ils sont très profonds parce que famille est une mariage. Mariage, il y a plusieurs sortes de mariages. Et cause de la mariage par intérêt, mariage blanc, to bengi tam susu mutu topé au bondimbo ça le mariage par défaut. C'est-à-dire bozana bino voici la modalité. Pour tous mukanda, voilà. Topé mutabeti deve loterie a gagné, yo beto zuité, mais yo zana mbongo. Alors oye, bosangani na moto yo, bosali tina civil. Vraiment. Bozui mikanda, mais zoka libala ezate, ezaka bosali ka pona bozo mikanda afin que oyo a financé pour voyager. On a un mariage blanc. Alors, il y a un alliance déjà. Il faut siko ko salantation tant que bozo sala ko briser déjà le kona. Que non oyo zo sala mais ali pour tous amikanda mais relation ezate na boy et simbate entre nganaï. Et c'est comme ça mon écolandoté. Mariage peut mususu ezali par intérêt, tozo kuta mariage monogamique, mariage polygamique ezali, mariage polyandrie, OK moi si abali mibali belé. Et puis ainsi de suite. Alors, pour la tolobela qui makambo ya alliance à famille, to koki ko sauter alliance à mariage té. Parce que famille et utakana batomi balé. Batomi balo ba yokani. Qu'est-ce que le mariage? C'est l'union de deux personnes. Hein? On comprend. Il y a batomi balé, to pe bato belé. Ndé to sali pour c'est comme un mariage. Mais mariage en autre zokuta mariage ou ezali légal na mariage illégal. Voilà. Et ça sans se belé autosoloba. Et puis tu peux expliquer yango même to si les l'autre to yali susu pour tout expliquer parce que ezali na ba alliance oyo et salama. Pendenge ezali boye Bible zolobanine. Même na soki olingi mwasi ya ndumba. Bobimene même na une fois bosali déjà mutomoko. Ah bon? Ah oui. Pour que tu sois à son bimina moi c'est un douma la préservatif au kozabilo qu'on a été au kozabilo qu'on a été mais déjà bosanganit bosanganit mais oui bosanganit déjà bosanganit déjà beaucoup mutu moko ipa na nzambe ya lobi bongo yoka 1 Corinthiens chapitre 6 parce que nyos voilà Bible lobi boye
Natanga 12 boyoka. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Amen. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Yoka. Mais, Natangi, loin de là, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Hein? 1 Corinthiens chapitre 6, verset 16. La Bible. Bible, Zolo. Celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle. Car, dit-il, les deux deviendront une seule chair. Vraiment. Hein? Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui. Et même esprit. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu? Amen. Yoka, place où on a insisté, que yo ata oza mwasi. Mais aux yeux mobile en Dumba. Pas en Dumba bazali. Ebele. Beaucoup de monde déjà. Yo pe papa, ton frère, aux yeux sœur, Yandumba. Oui, bon, mika mbala moko ici l'otiki. Déjà beaucoup de monde. Ok. Si aux yeux déjà 3, 4, 5 yo mutamobulu, aux bimi déjà na basi 10, 20, 30, 40. Combien d'alliances yo sali? C'est ça. Et si ko zoluka nzambe ya sala. Okomona ekolanda yo, eko réclamer yo. Okomona makamo. Yango sikoyo na mokanda ya Proverbe chapitre 18 verset 22. Bible lobini. Natanga rapidement. Vraiment. Proverbe chapitre 18 verset 22 et lobi celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Okay? Moto a moisi a ni bonheur. Mais moi je continue à dire qu'une bonne femme, pas une belle femme. Babala kamosi pona kitoko te, babala kamosi pona sentiment te, babala kamosi pona mawate. Nyoso ane komi nikolo papa. Voilà. Et comme si comme babala mosi pona intérêt. Asalelanga ebele. Voilà. Aza kitoko, aza babulanga. Ndesiko ezomi bato mingi na divorce. Aza famille malamu. Yango ezomi bato na divorce. Pe na balliance mabe, OK, mobali azalaki na bien. Azo sala ne musala bien. Mais tanga kutani kana mosi wana makambe beba. Vous comprenez papa? Moi ça zalaki ne bien azo sala zone azane ba chance ne bien. Tant que kutani kana frère wana. Tout par terre. Nyonso beba. Vous comprenez Oh, il y a un esprit. Il y a aussi qu'on dit que celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Voilà. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Mais ce que j'ai une mauvaise femme. Papa na zoloba. Sœur Ozoyo Kanga. Soki papa ton frère okutani na mosi ya mabe, tu deviendras philosophe. Vraiment. Et puis yo sœur, soki okutani na mobali ya mabe, na ebisi yo okoma perroquet. Siko okoyeba ndenge nini ke o mosi ya mabe, oyo mobali ya mabe papa. Po bango ba bomba ka ba sœur biso to bomba ka tout ça to ebike libala, to ko bomba penza, ale temps to ko bala. Omoni pena ke mokoloto ya ngo olapi o tie pena bo lapi o binga na lapi mabala yango zomona ke basi mingi ya mabala ba lembi bazolinga ba bima na bango ba boma mabala mais ba ya libanda bazolinga ba kota siko na mabala mais bazobosana ke il y a un principe, c'est-à-dire consulter le Seigneur. Amen. Ce que consulter nzambe koloba quel que soit mbongo ya frère topé quel que soit mbongo ya sœur et ko sala eloko côté. Parce que nous avons bien venir. Amen. Parce que dans le Genèse chapitre 2, Oyo a instauré ma mariage, c'est Dieu lui-même. C'est pourquoi il faut consulter Dieu. Ce qui tu vas souffrir. Voilà ma bien faux prophète, faux pasteur, Moussa na bangonde yangwana. Genèse chapitre 2, Natanga verset 21 à 24 et lobby. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois-ci l'os de mes os et la chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Amen. N'importe ce qui au comprendre ici. Donc Nzambe yemoko. Adam asalamaki yemoko. Ok. Un jour et pas dans Zambé, et ça il a 1000 ans. Et 1000 ans c'est comme un jour. Ndenge mokana un pierre résoluba. Mais si koyo, tango Nzamba salaki Adam, a salaki siècle mobimba yemoko. Mais Nzamba il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il faut na salele si koyo, moto être semblable. Nde aeko la lycée Pongi, premier médecin par excellence c'est ça yemoko. A longoli côte, a fabriqué, a bimisi moi si tanga présenté pas Adam, a bi voilà. Nde Adam pese moi combo femme qui veut dire Ève.
Voilà, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, il deviendra une seule chair. Est-ce que au moins le mariage, mais est-ce que yo sali mariage autour embêté? C'est pourquoi tu souffres comme un philosophe, hein, papa. Papa, c'est quoi oh lobby on a belle attention, on belle motema. Vraiment. On belle parce que c'est pas l'école moi si. Moi ça bomisa yo, bomisa pebele. Vraiment. Maman yo zolé là. Oh lobby au balankoi. Hein? Au bala vieux ken. Vieux léopard. Ozomona parce que on a qui tendance, on a qui nini aza favori, aza bogar, aza boy, aza boy. T'as ce qu'on nous souffrir. Tout n'a qui embêté. C'est pourquoi dans le mariage, il faut demander la volonté de Dieu. On demande comment? Ok, mais il faut nous demander, nous les hommes de Dieu. Homme de Dieu, belé peut pas que maman mobile no yewana me yangote. Ah, voilà c'est ça. Et là que tozobo yande yangwa. Parce que bato ba ju volonté ya bango moko, bakosi pour l'intérêt tonini, oh volonté ensemble, c'est pas la volonté de Dieu à qui souffrir. Ngai na kutaina makambo ebele. On commença par mon propre pasteur. OK. Vous comprenez? Voilà. Pona yango ni ko sous-estimer mututé. Amen. Pasteur Alingabala. Ami engagé et pas na serre. Tant bien engagé pas na serre, il y a liboso nano. Na ah papa, otunizambo tête, otunizambe seroyo, hein? Azana mbongo quoi. On ça la business et tout comme on est Virginie. Attends combo hein. Bon, sikoyo azoya soka iboye 200. Nini tout à sombelu so moi provision. Nini tout. En tout cas, moi c'est un ministère. Vraiment. Vous comprenez? Moi c'est un ministère tout nzamba tindi tout comme ça. OK. Mais tant que tu pries, on va salir 21 jours. Pour ne prier pour libala et salama. Nga pe nazalaki na 21 jours ngo tant que tu sisi. Nga na moni ni vision ni eloko. Nzamba lobelinga lokote. C'est pourquoi bato ba benga ngai. Vraiment. Papa nzamba lobini, ceux qui nzamba lobinga lokote na ko fondete. Ceux qui a lobi nde na lobiango. OK. Mutunya sokuto moni bobala na, ba peso flair, nini tout cérémonie na yemoko. Mais dis-moi tant que bimi na ko makana ndako nzamba talisinga siko. Abi yebisa ye. Aza dérangé na démon Asmodée. A kotika la kobala te mosi wana. Soko bali mosona ou okufa ou ozonga par terre. Eh oui, parce que Asmodée azali chef ya ba mari de nuit. Wana maman mutazana ngoto pasteur. Maman wana pasteur te. Donc maman wana mutazana ngo. OK. Azana démon Asmodée. Asmodée c'est le chef des maris de nuit. OK. Et puis ndenge zana pasteur kota mai. Donc atika naye. Napena ekoloba abi j'ai jaloux. Bon, ngana bimi jaloux, bon, problème est mais tango va continuer. Nzamba la kisinga lisana papa. Namoni nani ba balola loboko na mobali moko boina kwe. Neti na tinel neti na nini. Pasteur aboui. Na ebisio un certain jour et le cas des jours. Pasteur ke kotala c'est akoma kana tinel au moni ke ba tinel oui. Na soir na ba 16h. Garçon moka ba lox atika ba lox na localité à Tobola akangi ser na tinel ko siko contrepe ya pasteur po yo kote pa na ba maman bukilo kaka na tinel kana coin allez akangi siko ba leli boko tibo tingati yo kusanga okete tika ko na tikote siko pasteur il sert à pese mkongo siko frana ne mutazo mona pasteur ma pasteur te omoni dans le pasteur yo kusanga oui là tianga là tianga na sumeni tout tika ka singa tika le bote dans tikote pasteur vous a combien attendez avec Virginie attends mais Gaibio awanga ni pasta yonani on tuna yonani Gaibio pasteur à police vraiment Dieu n'a pas manqué Eden longwana bon n'importe quoi comprendre ça atikié à côté pas na bango vraiment zalaki décis abimi accueilli tango bima pas kuti bango na te c'est comme ça que il a abandonné. Deuxième chose, à quel combien engagé? Mais peut-être on fasse na bango. Ami engagé, sans que tout n'ensemble les choses. Non papa, tout n'ensemble. Hôtel, na tout n'ensemble. Ça va, c'est bien. Au monique à sambe la car l'église na bango, à protocole intercesseur, tout ça zo bang ensemble wana na mona bang ensemble et tout vraiment avec elle vraiment ça va. Bon, on a tiki nanga, nous avons pas le belinga l'autre côté. Mais pasteur Akei a doté. Moi c'est pas nana quoi. Nana zola na salon ya pasteur. Qu'est-ce qui s'était passé? Bande ko bolanda. Voilà alliance ils ont réclamé ka. Alliance nazo alliance na mariage ko bomayo. Ngana pasteur sur tobimi. Tokete ya tonini moi si à côté si mobali tina ndako.
apese biloko allié accueilli ainsi de suite. Moi si à un certain temps comme impoli très impoli pasteur Yambi Bapaya na salon abenga nani tanengina tangisu kombola yaka nanu yaka ya sala musala siko ata sala musala mobala bengi yoki Yambi Bapaya yaka passe apesa on ba secret yaka nanu nazoya banda bandozela mais abengi sur deuxième fois nazoya nasi ko na fenêtre na fana ki on mère père benga on ati bon ati tu ayesuko akangelongi nini abi na miso bato baza mais ngana bengo zolo ba nini tanga tika pasteur longoli ka chaussure na miso bato na soko na komi tanga ba luka chaussure na mukongo ale moi c'est à katani na miso papa papa ne pas papa tika de soni moko vraiment et à se maîtriser tanga libérer papa yobi jamais il faut bima na zong c'est pas na bin ti ake zong c'est pas na bangobi bo conseiller moi na abomi libala te mabi ke bo conseiller moi na bino aza très impoli tala oui ça va na tike pona un mois na yo joie to zong ba nabi toza en face tongo so etani pasteur pesa ngambongo na keti kelai mbonga ti to ya kolia ba besoin na ngamu na kene nango mais un mois ikokaki na yo joie te to sali un mois et 3 semaines nde pasteur ayeko joie allez azongi na ndako tango aye azongi na ndako même butu to sambel na salon pasteur atindi sujet nga kangi miso na mona makamoko nzambo ngo yebisa pasteur atuna mwasi na ye makambo ya sali soki te na o frapper tango pasteur akati sujet nga le papa nzambo talisanga makambo ayo likamuni ma pasteur halo mais nzambo mama loba soki te o frapper po ezama makambo sali ya mabe pasteur bon mama makamuni o sali pour ceux qui t'ont jamais frappé oh olimbisanga oui na olimbisa oh nazana zemi ozana zemi yana zemi mais ça problème te o te za yote kaka yanga te o yana o te ya jouer rimana na botanga kombo ko ba aibani na jouer rimana zema jouer rimana yande ni o te tango ka avam na kende ava uzongi sanga ya banda ko ya pewa na PCP bobimi ayawa na PCP biloko alie akei tout et tout tango ndet siko uzongi senga pa miso to bando bimanaye bien sûr après ça combien au 4000 francs mbonga pesa ka ngwana au 4000 OK nani ni susu o teka ba secret to bimanaye abi cheche est-ce o lo basolo o et suki yana ote nini susu o na mulumba moko za munga fula dia matifer to bimane pe defo quand on a pas bino après ça nini après ça 40 000 dala abi kaka makamozo lo boy o lo banga pas na bato sikoyo ta pasteur atunie après ça combien 40 000 kaka de makamo ko lo be pas na bato na loba ça va abengi moninga ne pe pasteur ayewana to vandi pe na salon batuni ba interroger alobi clairement azane li ba lobi nde yaki osala ke li ba le kufa voilà c'est ça pour na koloba qu'il faut avoir la précision vraiment la précision j'ai beaucoup à dire na makambo yo mais du moins et là qu'on a zo senga na bino ezali consulter Dieu et pas na moto yo nzamba zo lobele ati a sentimate nde okozala erré parce que ou erré ou erré ce qui te na zo répéter papa o comme philosophe vraiment o belle attention belle AVC o belle motema ce qui te maman o comme perroquet parce que ba si o baza divorcé ba loba sans arrêt mais na ça voilà ça stress tonné mais oui je vais expliquer ma kamona tana bana mike voilà la différence de l'eau comme ba bon comme c'est comme normal et na ibisio et ça normal était et puis basi moi signe c'est tanga maka tabala nzamba za la contre divorce OK on comprend le chico parce que to côté na maka mariage to koloba tout sauf rien OK nzamba za contre divorce mais église moko et pamboli 14 couples OK et bénir 14 couples na 14 couples 13 divorcés. Comme on dit, 14 chiffres de couples, mais 13 divorcés. Est-ce que c'est normal? Pasteur, on a tout quitté. Vraiment. Nzamba la kisa kiote. Ti excellent, ma bongo, c'est un scandale.
Voilà, pour dire que Nzambe a contre le divorce, mais Nzambe a vivre une vie paisible et heureuse, même dans les balles. Il ne manque pas de problèmes dans les mariages. Quand je viendrai, Nzambe a ce qui fait mal au cœur. Et pas dans le couple. Et Dieu va arranger plusieurs choses. Amen. Merci, homme de Dieu. Tu as deux témoignages au Ezali Lelo. Avant, tu as deux petites questions. Avant, tu as un témoignage. Il y a papa Nabiso Aotaki Angola. Le témoignage, avant, tu as merci beaucoup. Bomoni papa na azana Angola, azaki mbangiste. Yemo ka bombite obi nazalaki azaki mbangiste. Makamba ba réveil akipakate. Mais aza mécanicien, azana garage naye, asala ka musala simbakate et simbakate il souffre. Mais tanga landinga na télévision, auto sukola, akuti a intéressé. Abion alanda, alanditi tant pe na sala prière, alandi prière tant amen amen. Mbalamoko nzamba fungoli makam. Ajuti ba marché na présidence bani tout a fungwa mbalamoko consort. Habité na bomba boité a quitté Angola yeti awa. A témoigner et wana bolandi témoignage naé pour dire que Dieu agit de loin comme de près. Voilà. Et puis wana mususu azali baba pe abeli liboma bazai na Angola yana mama naé. Mama na nzamba bikisaka na tout monsieur maman salaka voyage ndenza mabisaka na miombe elimwe doit alliance familiale ouais voilà ba réclamation alors azongi ndesko tango mwana ne abeli liboma azalaki baba d'abord tanga zai baba yekolaki komema OK mais tanga yobela liboma ekomi kokanga ba chaîne ba église simbité hôpital simbité ba ene awa na ba chaîne mais alandi biso na prière écoute ayé na été mais alandi nde tango ba komi awa alandi mission tant que tu as mai na yo et comme ça bazu pe mai to sambele sili ya mama bangi kopese mai poni a obeta kabato ndele kina mosi azui abi zo pesa ya azui mai na kopo aye apesi tant kaka meli pouf mbala moko mutalobi mama donc mbala moko ale mutalobi liboma pesili nde ba fungole ba chaîne ba ye na église ngana e bakite nde ba ye ko témoigner na église et tant que to bondeli ba komolanda prière nde de l'offre à Jean Moussala a même ka indien a futa manaye à s'organiser na vie pour dire que Nzambe a la capacité ya kusala nyonso donc ba alliance familiale ba alliance zolanda yo eko katana amen to ko bondela Nzambe osala mais alliance dans les mariages ezali de fondation ya ko banda famille nde yangwana alors il ko négliger yango te peut-être bala mais na libala na yo tu souffres donc au moins au vivre en fer mais na katsa libala to ko bondela Nzambe opesa solution mais au lingio bala consulter Nzambe nano bali to za jeune voici le temps favorable au to sambela afin que Nzamba soit le bon choix amen pour na regretter na vie plus tard comme philosophe plus tard comme perroquet. Merci homme de Dieu to landana ba témoignage mi balé et puis to zo répondre à toi aussi dit ça et tos amis na ndeko wa kongona et puis au bandwa Papa Pierre, au bandwa puis Papa Pierre. Abandi ok. So il y a témoigné ça parce que pour nayo papa. Comme c'était une compagnie c'est la qui oui, c'est le propos de zone là. Et on moi journaliste on a fait la télévision. Ce que je pense que c'est ah on a déjà la FNC. À partir de là. Ah oui. Sur la parole avec la pays après tu me donnes téléphone après l'église pays que ce que nous avons la réaction sur l'action pour nous donner l'importance après ce que nous avons fait alors c'est si on est et nous sommes sur the national way,
Oui, on est gagné, il va avoir du pas de pas dans les relations de ce côté. On a un moment où on a côté passé si on devait suivre au bout, on a une télévision, un journaliste, un petit peu de problème. Si la télévision nationale, voilà, peut-être que c'est là. Excusez-moi, je suis aimé. Là-dessus, on a tapé avec chaque pour changer. Ok, il faut pas une série de télévision pour amen, pour regarder les jours, pour pas à la règle, on est pour le gouvernement de compte, à la tête du milliard, comment si on a eu si maintenant il faut que l'État nous dise l'église n'a face à la police n'a pas donc on les a des références on a démarqué ce qui est comment société Congo. Oui, donc ça les obligations. Alors on a un sentiment de ça les obligations. Il faut la dire que ça là où il faut gagner ça tout. Donc on a Zaïre. Atika na alikuwa Zaïre ndakenda. Ndio Yesu huyo amesalika na Zaïre. Amebana zabe. Okokolwa. Après aye Rwanda kutana na bana. Solo na bana ke Zaïre. Je suis jeudi. Pour la commune à Louvre, en vendredi, à Toronto, ça devait m'enlever, surtout dans le 14, 15, 16, il y a comment on fait une vétérinaire. Dans le commune vétérinaire, il y a un dame ou pas, il y a un bimaki, il y a un faut qu'il y a un place où on a le commune à côté de la fenêtre, on la porte. Dans tous les barreaux, où l'église a fait se sauver. On a beaucoup de France à puis lobby a adopté il faut les libérer non moi ça n'a pas ça les lobby dedans il faut gagner dans le monde parce qu'il est mis dans un attente Nakoyamboka ya fa ya mama ba lelo après le bateau la mi fa o ya mai ava o mo na yi ko ta critique bana à 9h ça 12h Yangola, Mutombo, Namuki, Nasukuni, Nazimona, Nanga, Gabi, Yakato, qui est tout le côté église. Yangola, Yemawa, pour le côté église. Zambé, Assalia Mine. Mais après ça, c'est la première fois que l'église de réveil. Parce que moi, je suis baptiste. La côte américaine, la côte baptiste, la taille n'a pas si la l'entendu, donc, première église de réveil au Rwanda, l'église de réveil au Bélango, c'est pas les Tanzanie, des sectes, des sectes américaines. Donc, on a eu l'église. Même fois on a loi sur la bonne église, on a fait lancer. La dose de société sans particulier. Tu vois? Et ça qui m'intéresse, c'est ta façon de m'intéresser, ça qui t'a vu comme ça. On va voir il y a mais aujourd'hui, je commence à partir de frère, nous sommes à il y a ça, dans la ronde de près de oui, Papa Louise, Olingo témoignait ça parce que c'est pas mal. Après l'éternel, la fongoli, on a le tuyau, à mon appel au tuyau. Il
a 2 ans que ça m'a dit que pendant que je faisais une année. Quand ça m'a dit bon on a tiré mal dans le radio. Il a dit on peut ça m'a bon il a dit on a quand Fukama. Il a dit moi il a pas ça m'a dit c'est un tir le tir par radio. Na Fukama quand il y a des symptômes na ju na première il a juste on a on a fait ça il a tellement chambre de bon ali et ça. Et quand il y a baba wana zo le ko côté a ju ma il va passer à midi. Et moi tu son boko a tir na mutu. Tola la ke. Mambo pour Katani. Cabine ici. Adresse na bio na Zouati. 2 ans après que je suis en Angola, je suis en live. And cabine na Zouati na comment on a noté. Et pour ça m'a dit que on a pas na réponse médicale na ngai, on a dit que Angola ka biso. Na va na mettre na la ngata. Parce que on no ba yini nini, na pour ça que c'est pas le téléphone na radio. Nous avons pas ba ko lingo, na ko yo ka yo. Na kasa commune na ya ka awa. Obimaka déjà oyamba otemisi etinga prophète lisanga de makangai asolo na ye comme témoignage wana eza boye na mukolo butu wana ya jeudi amena mai tolali tongo etani na mina na 5 na datina na liberté 6 na demi avec le kanga je comprends maman eza na veranda ya nini na veranda pour la chambre na mai na tena na komi kana usta na maquillage assisté moi na yo na sima no ka binga bonjour maman. Je suis pas cher de pouille, papa. Donc, moto a qui dit bon. Eh, bah, on va rappeler, bah, moi, il va pas. Et n'a pas oublié, hein. Je suis pas cher de pouille. Mais tant qu'on a mêlé Maïwana. Na bouteille, vous avez ça, on s'en est en ça. Donc, on a mis 5 ans de chambre pendant la dernière. Tu vois, on a la vanne, si matin, j'habite dans le cercle de la Bima, reste dans la salle de la vie. On va dire bonjour, maman. Papa, la lenga. Ça va, nous sommes habitués à ça. Je ne sais pas qui vont venir. Comment ça nous a mis merveille à l'objet. Non, merveille à l'objet. Mais Abiki. Abiki. Dis-le-lo. Alléluia, Alléluia. Nani mokonzi? Donc, tu es dit dans le bisoté. Tu montes dans la radio à la nuit. Moi, je dis non, je n'ai pas les 10. Ah, oui, les 10 février. Alléluia, mais ça va mixer moi dans la maladie à niveau miraculeusement. Il y a Joïka Maï à la radio, il y a Médé à Médé Simon dans mon ami. Alléluia, Nani Mokonzi, tu dois savoir comment faire des passages. Avant les sous miracles et l'andaïe. Mais là, vous en avez déjà moins d'avoir. Il y a qu'à dire. Ok, dimanche zoya yakana yena pour les potes. Aonora bikamu menta bosale na yaoza musana. Oyo kika. Donc ça va comprendre les Kwazali. Zamba fula. Bon, moi, il y a témoignage à Bisso et puis Motola Nzambe Azawana Balobiso qui ont dit Nde Lobiko na yo est assuré. Papa va aux ondes ni oyambaka quand et puis programme na numéro to chef na émission. Pono Zwanga numéro nanga yangwana plus 243 89 91 91 055 plus 243 89 91 91 055 so benga ozwanga moko mutumsa yamba téléphone ngate kanga moko soko zwinga te peut-être na sala émission peut-être na prier peut-être na teyak komelanga ka message kenga mutuboye kombo nanga boye naza na pays bo so na komi libre na ko répondre to ko solola et nzamba ko sala voilà tozali na yolo kapela 1 na avenue Kombe numéro 60 en face na la police ya Mabanga nde place tozali tozana ndako étage toza ba voisin na hôpital anémique na yolo kapela wana okokuta na biso lundi jeudi à partir de 8h na yambaka et puis dimanche na yambaka oye culte après culte na yambio voilà ba programme na biso yangwana so po lingio landanga lisusu okoyi ko landanga lisusu na José Lokamba TV na YouTube vous tapez José Lokamba TV Olanda ba témoignage nyonso tozoloba ainsi de suite okolanda biso nzambe akosala ya minene kati na bi. Tokomi na suka Motola Nzambe prière pour te clôturer. Merci beaucoup nabi ke eza émission bo soutenir émission oyo soko ko futa obengi ka ser o futi vraiment biso toyeka ko sala émission les alessengo makasi ata po tinde pa na biso oui ko sala pe bien nzambe pambola. Alors prochainement toka isu ko développer isu ko loba makambo eza très profond na kati na mabala pona mabala batu ba kufa pona mabala batu pe babika vraiment. Alors yango na sengi na yo landa prière oyo nzamba sala soza na mai zwa mai simba loboko mso sene to simba nga nzamba se manifester se poza na mai te problème ezate
est obligatoire. Ça, la canette aussi, maman, Nzambe ya miracle. Nzambe ya Abraham, ya Isaac et ya Israël. Yo zali Nzambe na biso. Tozo croire na miracle, c'est possible. On s'est manifesté quatre na bonyos balandingai. Au nom de Jésus, maladinios et limwa. Au nom de Jésus, Nzamba pe sa kimia na mariage, apé sa kimia na activité pe na misala. Au nom de Jésus, miracle est opéré. Mayona et bongwani et komi kis. Mutunyo so komela. Unyo so sale la vivre miracle. Na kombo na Christo na déclaré ngo amen. Amen. Tokomi Nasuka, merci na papa évangéliste Josué Lokamba, merci na ba onyo so balandi biso, merci na prise de vie Arsène Maëla, Nzambe apambola biso pe mabota na biso bato onyo so ba contribuer pour le passage ya moto na Nzambe, numéro ezawana, bozana babeli na Kinshasa, ozana famille na yo mutazali ko tungisa, bozana ba problème, Nzambe apesi vraiment basali na ye musala ya koya kokota na ba famille, na ba foyer, na misala, na ba classe pour na kosunga biso na makambo etali vraiment ba délivrance pe makambo ebele. Nzambe apambola biso pour te continuer prochainement ce qui a zonité. Bye. Oui, allô, c'est Congolese Progress. Bienvenue chez Congolese Progress. Nous sommes une agence de sous-traitance et des prestations de services. Nous avons aider les difficultés, quel que soit la poto, en Afrique. Congolese Progress met à votre disposition les agents qualifiés, compétents pour vous servir et vous satisfaire à vos besoins. Fini le recrutement hors normes et insatisfaisant de vos prestataires de services. Congolese Progress recrute, forme et met à votre disposition un personnel de qualité spécialisé dans le domaine de votre choix. Assistant, comptable, auditeur, informaticien, jardinier, électricien, menuisier, interprète, agent de sécurité, femme de ménage, femme de chambre, ouvrier journalier, serveur, répétiteur, mécanicien, chauffeur, nounou, constructeur et toute forme de main-d'œuvre. Congolese Progress dispose pour vous également un service impeccable de dératisation, de désinsectification, nettoyage, désinfection et déménagement. Appartement na yo, oza vraiment na immeuble na yo lingi mbongo kendaka na poto, oza na besoin ba construction na yo ici là, oza na diaspora, bato baza na Kinshasa. Congolese Progress eza pona bino, eza pona bana ya Kinshasa, mwana ya Kinshasa o auti na mikili ya poto aye ko investir na Kinshasa pona ko faciliter diaspora na Kinshasa. Et puis toza na Londres. Service nyonso bokokuta na Kinshasa, même service okokuta na Londres. Nous sommes situés de l'avenue Colonel Lukusa dans la commune de la Gombe, référence rond-point Forescom. Vous servir, c'est notre souci. Congolese Progress, le travail à votre portée. Capage TV. Capage TV.